Bonjour mes abonnés de l'Indiatek TV officiel. Ndenge bino na vidéo na sala qui ya liboso ya application ndenge ya kosala en direct chat na yo na YouTube pour kaka tozelaka te monétisation. YouTube alobi monétisation non. Tokoki kosala pe na ba application mosusu yango na ngai sala epe vite na la salon. Ndenge bokoki kosala lisusu en direct na YouTube. Pour kosala en direct na YouTube na biso tokokota na Play Store, mutu na portable na koti na Play Store pour recharger application oyo ko permettre biso tosala en direct na biso ya YouTube. Mais pour moi, na préféré iPhone, na préféré Samsung parce que nga na iPhone, Samsung, iPad, mais les autres doivent en direct pour moi de ma part. Mais Samsung nanga ina otoso bakutu Samsung ya sika ye azozwa en direct kitoko. Mais na comprendre que na iPhone na iPad nanga je ne sais pas et je dois en plus j'ai iPhone 11. Yango lelo nazolakisa bino ndenge nini ya kosala en direct. On y va. Fogoya na Play Store, na koti, déjà une application, mais c'est pas grave, on va aller. Au koti na Google Chrome. Au koti na Google Chrome, vous téléchargez. Et na lobaki soki au koti na to chercher Google Chrome na yo, Google Chrome na yo mbala moko okomona ekepesa yo boye image oyo na image oyo ko cliquer na YouTube parce que bisa Facebook ba les bons quoi et bisa ba biloko ebele ba application ebele yo ko cliquer na YouTube soko cliquer na YouTube nde ekemema yo place ba flèche wana o eza 2 na droite mais yo cliquer ya likolo pour mema yo na vision ordinateur pour téléphone na yo ou bien tablette na yo et koma na vision ya ordinateur. Ça veut dire portable na yo tablette na yo okosali na kaka lokola ordinateur makamto ça na ordinateur donc osalaka nde pour osala kaka na tablette na yo. Tout ça li bon. Google Chrome na bino yanga déjà chargé. Après il peut ça ouvrir Google Chrome na yo. Ce qui ouvrir Google Chrome na yo, vous avez déjà L'Indiatek TV officiel ça déjà na Google Chrome. Donc kokota na Google Chrome na yo et que c'est na yo okende na ba point. Na ba point botala bien na télé bozomona j'ai 2 points. Point moko eza na ba point mibale moko eza likolo moko eza na se na droite nanga zela na meka kobenda ngo soki ke simba OK na mona simbi te. Je peux faire zoom so na sali zoom yango ba point eza mibale na droite na gauche biso sikoyo tokozwa o eza likolo na droite mibale eza na droite mais sikoyo na likolo na cliquer et bimiseli nga ba application mosusu actualiser nouvelle angle navigation privée mais biso tokoluka recherche na biso ezali voir la vision pour ordinateur. Là où yo cliquer place y a voir la vision pour ordinateur. Yo cliquer voir la vision pour l'ordinateur. Ça veut dire même aux un téléphone na yo, même aux un ordinateur na yo et que non pardon, même aux un téléphone na yo, même aux un tablette nous et que ça yo tablette na téléphone na yo vision nango et que koma lokola ordinateur pour osala en direct.
Après, ceux qui écoutent sur Vision, il y a ordinateur, au monde chaîne Nanga écoute, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai 287 abonnés, mais tout ça là, live Nanga. Au kota, ce qui écoute, nde sikoyo, ndenge nazalaki koloba na bino ke ndenge tokoti boye na bapoint tofini normalement na Samsung mbala moko ekebimisa place oyo omona cloche oyo ezali place ya cloche oyo ekebimisa na signe ya caméra nakotiela bino yango na iPhone nanga parce que yango nde nazofilme nakotiela bino na Samsung nanga yango oyo ke nazofilme nde nalobi kaka ke so bokoti na bapoint wana eza 3 na droite epesi bino tableau oyo mais nde nabaki tout à l'heure ke na iPad bien iPhone tous les iPhone je sais pas mais nga naza na iPhone 11 ezobimisa caméra te mais na Samsung okomona baplace oyo eza na flèche à haut na oyo eza na bapoint 3 oyo eza 3 esali plus de 12 à côté ya cloche okomona caméra pe ekezala wana na bengi yango awa okomona caméra ezala place oyo nakokapture bino na Samsung nanga naza nango nakotiela bino photo omona na Samsung caméra ezobima ke na iPhone caméra ekebima wana soki caméra ebimi wana oklike mbala moko okomi titre na yo ya émission oyo olingi kosala okisali makambo nyonso oyo ezosenga opase en direct na yo facile na chaîne na yo ya YouTube oza na besoin kaka te posala ba en direct na yo ozala monétisation na YouTube ou bien ozala na 1000 abonnés elobi eloko te parce que mpona kosala ba en direct ba facilité eza ebele mpona kozonga lisusu ya kolakisa bino makambo mosusu oyo bokoki kosala. Vraiment merci elingi ateki MTV officiel abi merci nayebi ke boko comprendre que eza boye parce que téléphone oyo nakoki kolakisa bino facile yango nazozwila image eza Samsung nanga parce que eza na charge ebele par rapport ya ba iPad naza yango ou bien iPhone nanga 11 yango ezosila la charge trop nayebi te pourquoi eza facile mpona kosala okomona okota facile okotala baboni na yo okotala bacommentaire na yo okotala soki YouTube atindi yo par exemple courrier ou bien problème okotala mbala moko na en direct non na application oyo chargé ya Google Chrome ye azoya mbala moko azo transformer portable na yo na option ou bien vision ya ordinateur oza kutu na posa ya kosomba lisusu ordinateur te mais soki oza na mbongo na yo okoki kosomba ordinateur mais vraiment ezoyede biso deka na lobi soki nabengi zoom okomona place oyo esika cloche ezali kota flèche caméra ekobima wana mpona kosala en direct. Merci natiki bino tomona lisusu na mbala nsima nakokapture bino bafoto. Merci, au revoir, bye.